toto na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila. Fumbwa na ngai eza na ba légume oyo na rotia na kati. Aza na tomate nguma Namba niki te yango. Awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine. Mboloko na ngai yango. Seigneur de bénir, Seigneur, toi bénis la source de provenance. Bénis aussi ma maman, secrétaire, pensée à moi, et nom Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bon appétit. Merci.
Joie.
mafuta ya moto eza huile na mafuta mbila siko oyo eza matungulu nawatia na kazi magesha yango oyo eza ngengi na seleri nawatia na moto. Oyo eza tomate ya boise nembe nasala sauce ya madesu passer pour ça bientôt et bien yango oyo ebelaki deja so madesu nanga mpe yango oyo yani ebelaki mpe deja bien sikoyo naotia a na sauce
yango naobalisa sikoyo bien po nasanisa yango na loso nasanisa yango bien na yo epesi nyonso ekota pena na kati très bien. Naobalisa kaka madesu nanga bien. Loso nanga mpe yango oyo ebelaki propre déjà sikoyo naosanisa yango na madesu. Bandeko bataille po eza loso na madesu na bande na madesu nani natokisi yango bien nazwi mpe loso nanga na lambi après nakalingi matungulu ndembi ai muscade bien après natiaki madesu nanga na balusi après natie loso nanga yango bimiseli nga na suki wana pete natie mwa maki na ngai eza na mwa pima na seleri oyo eza dofrina bana bakolia. O mbala ya langa nasala yango bitoto yango natie na moto natie seleri natie ndembi nanga naacha mafuta soki esali kolemba mwa mokie natie kwisi na ngai yango nasala bitoto. Nazipango nazotia matungulu nanga na bitoto o bitoto nanga elembi nazotia siko kwisi na kati ala mango na mbala ya langa nasala yango bitoto yango misuni nanga naacha na kati
eswilanga yango nasangisi na mbala nasala yango bitoto. Etoki na sima nango na kitisi bana balie kitoko. Ndeko batali na expliquer bino ndenga olamba bitoto toza na orphelin na masina na efsa bino nde na lamba imbala na nga lang na chaki matungulu na chefe na ndembi na celery na tomate ambuma na mafuta mbila na mungwa na ai na lambi yango na quiz na expliquer bino nde na salaki yango. Yango ebeli bana baolia kitoko. Père éternel, te disons merci pour les repas que tu nous as donnés. Bénis la source des provenances, c'est ce que nous avons prié en disant Amen. Amen. Bébé, je vais bakouya. Sola. Rajoute 3. Quoi? Tu dis quoi? Oui, j'ai déjà prié. Mange quoi? On est seulement papa. On demande à chacun. C'est bon, nous sommes bon, Moi, je me disais. comme ça quoi. Oh, comme ça. Biloko na biso yango oyo ebeli. Oyo loso na madesu, oyo bitoto na quiz. Ebeli bana bakomandaki balia loso na madesu na bitoto na quiz. Chaque mwana azana goût na ye oyo azolia. Yango wana tozochela bango. Mais tokataki na ba parti ndenge eza boye. Chaque mwana ozwa ndenge moko. Bitene ambala misatu na quiz na ye na supu ali. Tokata na nombre bana. Moi tozwa échec ezate. Ona ba fête mususu ezalaka bobengisi batu 10. Siko na nombre batu baoya liboso bozwi biloko
Olexeli batali boso bozo tia bango 3 misuni et salle de fête mais biloko na ngana kata na nombre bana na calculaki chaque mois na musuni moko na mbala message. Merci. Bon appétit. Merci. Merci. C'est bon? Oui. Bon appétit. Merci. Bonsoir, Papa. Maman, c'est comme merci que Dieu bénisse la bonne dame. C'est remercie que Dieu vous protège. Maman, c'est comme merci que Dieu vous bénisse. Il donne beaucoup d'argent. Ok. Maman, c'est comme merci que Dieu vous bénisse dans l'argent. Moi, je vais vous dire comment tu es. Voilà, on va prier. Bon, c'est là. On a bâton de la tête. Alléluia. Sois la vie de l'autre qui veut me quitter. Alléluia, qui veut me quitter. Aussi des personnes. C'est bon, hein? Oui. C'est bon. Bon, vous êtes très content, hein? Voilà. Moi, et maintenant là, je m'explique quoi pour maman aussi là. Vous avoir fait ce truc comme ça. Ah, ok. Ok, c'est bon. Toi, tu manges pas? Ok, mange. Là encore, tu peux dire encore désolé pour maman aussi. Toi, tu peux dire encore désolé. Maman, c'est comme merci que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Ok. Tu as encore payé? Maman, c'est comme merci que Dieu peut encore aller en vie. Ok. Tu as encore ajouté? Maman, c'est comme merci que Dieu vous donne encore la vie. Amen. Espoir, toi tu peux dire non? Tu commences déjà à dire, tu peux dire pour maman non? Voilà. Vous êtes dans ma aussi en fait. Non, tu peux me douter. Ah, attends, tu peux me douter.
Bye, à la prochaine. Bye, à la prochaine.